Ma tondo mingi bandeko baindo banya bilaka epai bozwami kolanda biso ya bino nganga ngunza lwankulu wa ntini Kongo mkoi nzama mpakasa tozongisi matondo mingi na bino baso bandeko baindo matondo mingi to ye lisusi bobo mesano ya bolamusi makanisi ya bana ya walongo fomuki mbangu ya peuple africain ya moto Kongo ya moto moyindo wapi oyo mental ndezo nyokola nde yango likangami yango na captivité et il faut qu'on libérer, il faut qu'on débloquer, il faut qu'on fungo la mental ya moto moyindo et aeba solo moto oya kangami na mosuni tokomonaka na kasho ke bakangi ye physiquement ekangami kasi moto oyo bakangi ye spirituel ekangami donc mémoire na ye eza travailler quelque part mental na ye eza utiliser quelque part eza orienté quelque part ende captivité wana eza makasi mingi boloko ya molimo oyo bakangi ituluku penza ya mingi ya baindo yango wapi toye toyaka etumba na biso kobunda mokolo na mokolo liboso na bino na bitando na bino ba telefone na bino na ba plateforme nyonso moni wapi otozoya kobimisa baindo na boloko ya molimo oyo kadia mpemba akotisi baindo e réalité moko oyo eza réel kasi bato bazoboya kondima ete baza bakangami ngonga ya lungengo ya walongo fumuki mbangu tongo setani pona baindo e nyonso komonana na poisa lelo bongo toza mwayambo na manaka bapaya mwayambo wapi oyo na ebengeli na bango le 1er janvier 2025 nzoka loposo pembe envoûtement na ba domaine nyonso envoûté à faire dédicace ba dédicace ya ba milimo na ye nyonso to epai na bango bakobenga lokola badie epai na biso bongo tokobenga ba milimo mabe pamba te epai na biso ya na œuvre moko ezosala ya destruction le asali calendrier na ye po akende ko aboli calendrier oyo ye apusaki naissance na calendrier na ye partout ba musée ezali asalaki destruction yango omona ba musée ba œuvre d'art lokola koki te ko détruire yango ekomaki élément ya commerce na ye a commercialiser yango nzoka biso ezalaki na sens ya ko pérenniser histoire ba objet sacré ba œuvre d'art bisalelo ba koko na biso po inspirer jeunesse tolanda nzela wana ti bongo tokolisa oyo koko abandaki lulenge bango bana ba référence bazokolisa œuvre ba koko na bango mais ya biso baindo tema bakangi ye na molimo e molimo ne ekangami na jeunesse na apocalypse aza na kati wana molima moyindo ekangami moni na kati ya Coran pe bakava digita ba livre nyonso banyongi ana kati molimo ne kangami wana donc mutazo sala makasi akanga ba verset biblique jeunesse a ti jusqu'à ya apocalypse aza ko répéter ba verset et pona yeza lokola preuve ya intelligence to preuve moko ki ya spiritualité makasi nzoka yango ndeza boloko donc oza ko assimiler exactement lolenge colonisateur lolenge kadia mpemba mundele ennemi ya biso baindo oyo alingi
bozala bongo, bo se comporter bongo, mémoire wani kangama, kana ba futilité wana. Et ce que zaki makamba malonga, bakoye lango ba africain. Pamba te technologie transfert tilelo, l'homme blanc a bombi a boyi transfert ne ba pays africain ba pays à tiers monde. Pour ce que ça les transfert wana, yesuko ya kokoma iloko pamba, boko za connaissance boko ba tata mokeli. Nde yango siko akangi. Et azui moi couche moko zo benga belite intellectuelle akena bango na ba secte na ye. Tromperie pe kaka nyonso au monde causal, monde astral, monde lukutana lukuta pe kaka. D'ailleurs ba mona ka ba yoka malonga ezate po physiquement eza probable te basale lokuté. Donc ce bazwa ki bazwaka eloka malonga ba professeur en économie. Une fois na ministère pe économie ba PCA et ba komisi Congo pe Afrique wapi. Afrique a un échec si tous les domaines. Ba misi mbuma moko te ya malonga. Donc bazo kende ko baluka ko tourner bongaka tout autour du pot. Donc basali eloko moko te malonga. Et bonzambe kune zate. Frère maçon ezape bonzambe te bazape vedi oh rose quoi oh aya ba komwana nyonso ba club de Lyon. La spiritualité la vraie. Ezao ba koko na biso ba ligi biso. C'est la spiritualité africaine. Parce que bazo tanga nature, bazo lobisa nature, baza ko faire décortiquer nature ba signe du temps. Koko. Yango ekitani na ndamba bato batikali nango. Et toko perdre a motenyoso, to perdre mo petenyoso. Ezali ya tozo bunda ti lelo. Baza pe na kisa mbongo pete o ba ko sa jeunesse comme si ba frère maçon ba toana ba rose quoi ba bata mbongo te bana mbongo te. Bane na ba commerce ba activité commerciale ba somba naka bateka naka bangona bango baza ko pesana hein baza ko prêter les mains fortes ya monde ki ba malikola batambongo bana mbongo te soki kisi ya mbongo bazala kinango bango moko ba grand maître ba lojoana ba mindele mbe France rozala na crise te Europe peut kende na faillite te même États-Unis pays les plus endettés de ba kutu soki kisi yango penze zala ki mbongo ba koki pété ki ko sala ba banque ba koki te ko sala ba usine ba ofanda ka basali prakata bra mbongo bien basali nango dans le vuni le bazo kosa kaka jeunesse africain moni donc ba professeur ya université ba longo na réalité ba capacité intellectuelle wana ba bota makanango l'Occident apesi bino bango te apesi bino yango te ba bilembo ya ba ebonga bozwi eza ba makabo bokitani nango na makila bakoko l'Occident apesi bino yango te moni moi connaissance muki atangi bilembo ndia te bino ndia zo pesa bino coup de pouce suivant kolandela bilembo na bino ya mbotama. L'Occident n'a rien à donner, rien à kosala ane lo côté apena ki azane kaka bongo oyo azana ngo kezaka organisation et à part ça azane lo côté ane lo côté pour ça azaki ne lo kombe dia efface Afrique ndenge aifasa ba mérindien peuple à page peuple nkambe aifasa moni Australie aifasa ba borigien mais akokate moto moindo po botata mokeli mutako benga na molili azati sika moye suki molili azali donc molili aza même na kati ya moyi azingeli moyi azingeli longengo molili azali omniprésent matondo mingi makambo esengaka ngonga mena mukuse toyeba ete Janice nzambe ya mitomi bale oyo calendrier gréco-romain ala kokumisa nzambe wana ya mitomi bale donc homosexualité eza l'une des valeurs ya l'Occident wana kutu makambo wana wadi oh toi za christianisé aza chrétien na ba forme nango nyonso catholique protestant armée d'Israël na ba forme nyonso azakaka na foi chrétienne yeba kaza déjà na caché ya homosexualité ata physiquement zango te na spiritualité et bazo kende na aza déjà na elembo wana et ndenge nini yoza kobuka mibeko ozala libre captivité occidentale ezingeli ba élite intellectuelle bana baindo donc tolobela mayele mabe ya loposo pembe et ba calendrier na ye tokoki te kosalela
tolobaki lobi eleki ete suka même ya calendrier yango ezokende ekokuya na bakombone nyonso zwa kaka google beto omona kaka basource baprovenance ya bakombo wana yoka kaka Rome antique bagrèce bagrec bango bato baza na originalité balaki na plusieurs die banzambe belé tout ça est-ce que banzambe wana mpona biso eza milimo mabe eza badémon moni eza badémon to eza bazabolo eza basatana etokoki te kokota na réalité na bango yango topesa nouvelle tobakisa kolandela manaka bapaya po eza kimopaya e kimopaya kumbaka bolamu te kimopaya soki ye eyaka na baintérêt personnel nango oyo ya bango moko e biso na kiboyindo nde tozoluka soki bolamu na biso kati ya walongo fomo kimbangu ya kimpavita balongo mpe bakoko na biso bato ya ntina mpe ya mayele oyo balingi biso koleka baloposo nyonso moto akolinga biso koleka fomo kimbangu aza te po asalaki preuve ya 30 ans na boloko anyukwami mpo na mpasi ya bayindo moto akozala te kolinga bayindo koleka ya kimpavita po atumbami na mwana na mokongo mpo na mpasi ya bayindo donc ya vita nkanga bakati mutu mpo na mpasi ya bayindo tosimba toyeba ete mayele mabe ya mongunia totika yango na mibu oyo eleki na manaka na ye manaka oyo tokoti kobala na manaka bapaya mayele ezwa biso toyeba ete tobima na logique ya l'Occident oyo alingeli biso tala lelo atie ba plateforme tout le monde aza kotindika bazala na kati ya ba réseaux sociaux na TikTok ba tiktoker ba tiktokers ba youtuber pedi mutu nyonso afasa la chaîne il faut luka ba vie il faut like azuka téléphone atie et au fil et à mesure tozokota na logique ya l'Occident wana yenda lingi atika la maître asa na manette ya commande donc nombre de vues ozoluka eza bongo lokola à faire monétiser eza kola mbongo donc ce qui lelo atiaki 1000 vues égale à $1 ce que le bien à réduire et ko dépendre na ye donc ba vie ya bayindo ezosimba mana luboko kaka loposo pembe moni dans les âmes moko ya colonisation mentale moyen toyeba les vrais enjeux auto ko bima na pasi oyo na dépendance coloniale na dépendance ya ba multinationaux dépendance ya ba kadia mpemba moni wapi na bonzama bapaye kanga quand même mayele mayeboyeba sika nzela porte ya sortie eza ezate etokende toi au mire tozosuka alors bako faire désengager biso bako tindika biso penza te na kolinga kosala bilanga kobokola po kuna boke na souveraineté boke na indépendance alimentaire donc lelo même ba Twitter to ba kola ba nani milliardaire américain ote ko somba ngoyo Elon Musk wapi komi X mais bon bazaka ba maître na système donc faut tozala na ba satellite na biso moko tozala na ba réseaux sociaux na biso ya ba indo o toza ba maître donc tokoki te kotikala ba éternel dépendant toyaka ko dépendaka na bango donc toza ko faire entretenir prison oyo moyine oyo l'homme atongi atie sikoyo ba gardien ba chef de prison ba indo donc yo za wana pena ko entretenir ba prisonnier moi quelques avantages ba pèse na ba chef ya boloko ya prison te il faut to buka nde prison to commander libre to misa la biso mo otana ngo posa moni donc soki bokoti bino nyonso na ba système na ba plateforme na bango wana baza ba maître bazo futa bino nde bango balingeli e bokokoma bansomi ndenge nini pas plus tard que ba ote ko faire supprimer compte ya Twitter ya président nigérien et puis bongo na bongo ye motu Trump pe azwaki fimbu nango donc tema ke bokoti na système wana e komi vi na bino bokomi dépendant moni bokomi ba dominer ba vaincu et ba soumettre bino
bokozala kola ba pion na bango bana biteni na bango bana ya kiker na bango siko bazobeta ndenge balingi bakotoucher. Est-ce que l'homme noir il faut tina na ne oyo to continuer bongo te faut que lamusa ba cerveau noir faut balamuka ba to bima na logique ya l'Occident. Il faut to longo, il faut to sala ba cerveau, il faut to puiser na imaginaire ya ba koko na spiritualité africaine, faut to planer wana to luka bango bazwa ki yango te ki bazaki ba mapapu ba matili kolo ba kitite bango ba kene ko puiser na bloc spirituel na bango biso beto puiser na mpemba kalunga bloc spirituel na biso bana nyonso sauf kaka ete biso nde batu to pesa bango Congo pasi yango wana. Alors toza ko sala bango bazala ba millionnaire ba milliardaire donc en quelque sorte toza ko armer ennemi na biso azo makoki po ya koya suko bomaka biso davantage. Et il faut penza bazala appauvri to bima na ba système o yaza maître to créer ba système nouvelle o biso pe to za bon ba maître to na maîtrise nango. Donc il faut technologie lelo ba makadam de to benga ba prince ba nzele zate parce que bobenga ba entreprise étrangère et ya kotongela bino et kwa na facturation moko ya makasi koleka na bakanya ka susa ba indeke bakamana kati. Mais ce bosombi technologie ba ingénieur ba ingénieur bâtiment ibete pesa ba structure to meka ko sala nzela na bana mboka biso moko et ozala pécouter là to somba ba mituka to ça qu'on voit misabango autant de véhicules autant de mbongo ebele so sombi technologie ya motuka ba mécanicien ebele na Congo na Afrique wana to ko sala mituka biso moko eza pas cité mais ko banda nde komeka. Mais le kola molima moyindo ekangami et couche wana eza ko diriger ba couche dirigeante wana le kola bango bakanga bazana bolo kwa molimo et moi ba mona réalité oyo tozana kibombo esate moni eza le kola mwasi atie tata na kisi moi bateke bakangie na kisi ezate faut mutaliba na mona ke mesene c'est pas normal oza ko bebi sa vie na o na détriment c'est pelisa mulonga ni to mwasi donc ngonga ekoki tozo beta pena c'était kelelo makasi bana baindo toana responsabilité et bana biso il faut ba bima na réalité oyo to banzaki kwa na bana poto eza soki final makambo nzoka bazaka ape limité so bazaka ka race noire bazak limité quelque part atanga te ba ko limité ye so soki abotami na dona ekosa bako faire utiliser dona pona bango le poso pembe moi quelques miettes bako pesa bana baindo. Donc toi na tout intérêt ya kozonga na maboko afumu kimba ya ko considérer tradition culture maloba o toza koloba yango ndi maloba ya tata mokili yango ndi maloba ya nzambe na compréhension yebele ya bato moni libanda ya maloba oyo eza bongo mungu nyaza ko utiliser eza bongo manipulation. Donc soke bible kuneza maloba ya mundele ya juif ya ba juif na maloba ya Italie Vatican eza maloba ya nzambe te po epai bakendaka kosolana nzambe tozalaka te e bakoko na biso bazalaka na nzambe parce que tradition na biso ebatelaki biso esungaki biso moni epesaki biso bonne santé babilombe biso moni. Mais soki na Coran eza pe maloba ya nzambe te eza maloba ya bango ya Arabie Saoudite bango pona biso ba eza maloba ya nzambe te. Donc maloba ya nzambe pona biso faisant la réalité raciale na biso réalité traditionnelle coutumier na biso libanda ya tradition alors okomi ntelantela okomi yungana il faut toujours na tradition bokoko moninde bonzambe pona biso baindo ndebongo na kotangisa nsiku ya Simono Anza mutuna moko batuna kibiso na ndeko aza na Allemagne azo tanga nzela zo abi tata ngunza mutuna ana 3e leçon azo tanga abi mais bino ba ngunza boza ebele nini esi bosali po bandi koloba malamu mais si bosali nini bino bangunza invention ni si bosali. Donc nasekaki makasi na ebisi otuni mutuna
lokola ba christianiser ba tuna ba pasteur ba diacre tout ça si bosali nini bosala yeba ete ote ngame yeposa futuka zotanga tabite ngai kaka na futuki sika bine dia sango bozongo bandaka la bosali nini na sango yo bolobaka ka bo critique ka bosali nini ngabi za botu critique te mais oloba réalité ya loposo pembe akangi bana bayindo na Coran Bible na bonzambe pe éducation wana eza évidence ko yango te tokanga tokomi ba répétiteur à vie au ya l'Occident l'homme non aligné à faire exécuter yango assimiler matière ndenge azweli yango ya ondeza destruction to tiki ya biso pona kokumisa ya bapaya liko ya moto mondo ka yango na. Alors to pesi réponse simple moni journaliste azotuna mutuna na yete me abato kitako sali pasi me yo pesa iyani tolobi boy moni baindo tozana soro moko me bako baza kotuna mutuna comme si bango baza ba mindele si bosali ni bino bayi matata ngo si bosali ni zone Afrique comme si aza mundele siko tunasko bino nzoka toza fufu ya mbadi moko donc soki da olongwe déjà na bilanga sika sala kiyo mani okomi ki kedi okoti na mbadi yebaki ndengo zo kende bongo soki na nzela omi kweite okena machine suka nifo nikama pona muta memye na machine alingo nikama ne moko muta machine alingi fo nikama so to kwena machine kuna ba rozongo sofa niko kaka fuko makaya poussière fufu donc toi na sort moko soki lelo ba pesa vaccin pona ko eliminer ba indo ba yo bateke poyo o vutuki sikato poyo za pasteur ba ko pesa na yo. Donc mauvais traitement humiliation raciale auto nango na ba pasteur na ba évangéliste na ba diacre biso tout aussi bien traitement moko. Donc toi na tout intérêt à kondima sango ya fumu kimbango sango ya kimpa vita sango ba koko tozonga na tradition na culture na bokoko na biso ne bonzambe pona biso to bongisa na kati me ya biso sikotola na nzela ya lubiko na biso totala soki exactement to kwate ko sala bisailo obaninga ese basali moni. Donc to komi na période oyo to pesa ki ebiano ko lobeli na mokuse ete outi na foi chrétienne yebisanga apôtre nini ya Yesu asala kata ciseaux asala kata sani asala kata lutu te ba apôtre zo baya basala ka message na bango spirituel don na bango biso bangunza toza ko éveiller conscience ya ba bazui makaba kokela bala mkapo ba kote na bokeli. Donc toza batei toza batoye ko faire exciter ba don ya baindo oyo l'homme noir oyo l'homme blanc milef azola lisa mkolo na mkolo na ba système ni nyonso. Donc bangunza toza wana te pona koya tosala mutuka avion voiture te toali na mayele toyebi wapi ko orienter mutu na likabo na ye oyo azwi kobenga kokwa muninga te parce que Abraham kutu mwana oyo mga pesa ki kombo Ismaël aboteke na africain Agar africaine abenga na ye bosiko yobela Dieu d'Abraham Isaac de Jacob nzambe wana Abraham ne kutu Abraham au départ aboya ki maloba ya Sarah mais nzambe wana yozobenga Dieu d'Abraham wana ayebisa Abraham to sa oyo Sarah yebiso benga na mwana oyo benga na servante na mwana bakende moni mulimo mabe wana ya nzambe wana siko yoke ni kobenga ye et donc ozo kende ka ozo négatif kaka bilelo de bongo toyeba ete to la mukabiso baindo tango na tango ozo sala makambo pona ko détruire tradition culture na yo et oza ko bwakela soyi na banzota bakoko na yo oza ko bwaka soyi na mama na tata oyo babibi na bakoko wana et toza ba héritier direct ya Afrique ya ancêtre na biso toza la fille na oyo tozali totika biso ba saper ko faire exciter ko exhiber ko lakisa fashion ya mundele ba kombo nyonso ya ba couturier wana ya koko na kati ezate. Donc ozo kumisa elamba
couturier ya mundele oyo aza homosexualité oyo aza homosexuel oyo a plupart des cas baza na makambo wana na kati moni kaka rien kika ndeka to bayoka ka kombo oyo déjà kuna bakolo YouTube Facebook bada leke parce que baza manette bapepe ko kanga pe mission to toza kaka basumi do toza kaka dominer na nyonso no photo bima Chine azana Facebook makambo na yetu azana ngo to photo bima na makambo to bima mon il faut ba jeune na biso balamuka balukela biso ba cité basala oyo za propre ya biso to korite ko tikaka tozala kaka ba oui ba benye oui na bango te toza batu à l'égalité na bango mais biso kolo a la différence toza bon ba ene Afrique berceau humanité Afrique emoni ko botama ya banso penyonso ebotami na Afrique intelligence science connaissance ebotami na Afrique technologie ebotami na Afrique moni donc toza koloba ete tolongwa na logique wana toluka babilamba na caractère ya biso ya baindo fashion Africa fashion ezali soki toko exhiba mo ezali sengo na bacouturier ya loposo na biso pamate bazalaki inspiré na bakoko na biso bapesi biso bamolato oyo tozolata orieke tokende kozibe costume cravate bakombo nyonso wana eza bafaute tokofuta mapo nango na mikolo ezoya elongwa na mbeba parce que fimbo ya tata mokeli alobaka tata na ndako alobaka yambo fimbo ebeta yambo fimbo ebima tolongwa ko faire kosala ba dépense ya bilamba oyo toza kofaire enrichir loposo pembe ngonga ekoki tata mama soki toloba mingi kimboka na lingala na kati ekota reke tobandaka koloba lingala na ki français mingi ndeti signe ya sécurité mto atangi mingi te za signe ya kibolumbu esclave de la maison nyonso ya patron ezokoma ya ye na aza na kati ya liste ya ba héritier wana te soki patron akufeli donc mort ya patron komine ya ye soki ye esclave akufeli patron aza utukuna te mosala na ye ekosalama ndenge ye patron alingeleli te baindo toloko na réalité occidentale nde bongo tosimba maye oyo toyeba ete ane oyo tokoti na likabo oyo ozwi sala makasi o orientango mpona bolamu ya baindo surtout pele tobima na biyamba bapaya mutu moko te asenga azwa na komba Jésus azala te soki banso batika Afrique baye voyage basengaka visa musu bazwi musu pe bazwi te baye banzela makolo moko te asenga pa Jésus azwa azala te l'homme noir moko asenga azwa mais par contre be basenga na komba bakoko bazwa bamona pena bimona menso basenga na nzela bakoko bazwa yo pe soko lingi na ileko oyo na mbula oto koti na manaka bapaya mekate mesala senga na kombo ya walongo fumuki mbangu okomone pa azali makasi akokokisa bosenga na yo mutu na likabo na ye na ngonga na ye bainde boto simba na tolingana nyonso oyo ekabolaki enyokolaki totikango tokota na oyo za kosangisa biso komikitisa na baindo ezaki moko ba valeur na biso poto sangana totia na se tomikitisa tozala bomoko poto katobima na boloko ya loposo pembe akobetama pamba te azosala defina tata mokeli et tata mokeli akoprouve yeke ye aza tata mokeli akosala autodestruction ya l'Occident na loposo oyo eza konyokola baindo toza ba victime tozolela biso bangunza twana minere na biso pe tozangi ba cerveau te ezali kasi système a développé système ya kotia guerre na Afrique système monétaire eza konyokola biso éducation religion ba paiso nyokola biso tozolela tutamuke na justice na ye akobeta bayiwana yo moindo mikimela mibima na bonzambe wana na bosoloka wana pamba te bonzambe wana nde eyaki konyokola biso kotortire biso banyokoli bakoko makasi surtout na mboka oyo tozali
non basala ba crime moko ifo bafuta lokola batiaki mato emangongi na maloba ya misunga nzela fo mukusu kiambu nzala panda na ngola baboyi ko endaminize ko futa ba faute na bango ba mbeba na bango e ba kobeta ma physiquement tata mokeli elingi eza posa ya moto te walongo fumuki mbangu asimba baindo sika baso bazali basoso ba maloba ona ngonga elongo bani potomi batela mukie bakende mbeka ebele babika rikeza lebele bakende mbeka mukie babika fumuki mbangu ya mrito kula masiba lulendo walendo yaki pa vitatia to lulendo balongo pe bakoko bakokamela na maso topusa na pene ya boyebi oyo potozwa yango mvula oyo tokotango na décision ya kolonga na boloko ya loposo pembe moka kozwa na baso balambi biso réalité ezali yango wana tolobaka mbala mingi nzete moko takolaka na dépendance ya misisa nzete mosusu nzete na biso walongo fumuki mbangu misisa na biso bakoko po totia banzito na se mabele bakomaka soutien na biso bazali ne baza na se akoyeba invisible mais koko azali po yo oza na bomoi soki koko aza te okozala te kama te loposo pembe alingi te yo zala e alingi yo po na main d'œuvre e alingi yo po na exploiter énergie na yo e alingi yo po na intérêt koko abatelaki ntekolo na ye sans intérêt payebi koza ye lobi na ye ya kozala te yo nde kozala tolinga bokoko bonzambe nzambe aza koko les plus grands ancêtres walongo fumuki mbangu matoni